remercier soit le Seigneur lokumpe masanzo lozanga na nkolo du fond du cœur. biso tozali kondima kouta na motema na biso mobimba Les uns aux autres que nous le voyons. mpe posa na biso ezali moko na moko tokoka komona ye Morte, mais une foi tozala na kondima moko te oyo ekufa qui voit kasi la parole de Dieu confirmée. kondima oyo etondi na bomoi mpe mona liloba na nzambe kokokisama Ce qui a déjà été lu en introduction. biso toyoki biso nyonso oyo etangamaki na moto ya likambo Et chaque parole de Dieu mpe liloba nyonso na nous va nzambe droit au cœur. yango ezali kotuta mitema na biso Si les choses qui nous sont lues biso ozali komituna ete soki bamakambo nyonso toyoki déjà là, soki yango esi si elles ekokisami peuvent déjà devenir réalité dans notre soki vie. yango ekoki kokóma bomoi katikati na bomoi na biso yango ekomami na Colossiens 3 verset 12 Saint lokola et bien-aimé, babulami ya nzambe basantu baoyo ye alingi sentiment de compassion, bokoka kolata mawa malamu unité de douceur. mpe komikitisa mpe kimia mpe mitema milai Si seulement nous savions soki kaka ete biso tokoki kososola ete ndenge nini tokoki kosala que cela ait été laissé à toi, me yango etikameli mpo na yo mpe mpo na ngai tokoka kondima de nous mpe biso tokoka kozongisa kotalela nzambe mpe biso tokoka kozwa oyo nyonso tunkolo apesa biso katikati na kristo Ici, ce sont les élus. awa maloba eza kotubama na ntina ya baoyo baponami ezali bandimi nyonso te Colossiens 3:12 kasi baponami na ntina na yango lokola bino baponami na nzambe Nous verrons même pas la bamisusu bakomona na bakoyeba ntina makambo oyo te toujours raison de même. bango baza komipesa toujours raison Les élus de Dieu kasi awa ezali na ntina baponami na nzambe ezali kosolo na ntina na bango qui désignent comme saints baoyo bien-aimés babengami basantu mpe balingami ya nkolo bato nkolo qui ont alingi été appelés à sortir comme bango sanctifiés dans sa babengami bango babima mpe bakoka kobulisama na eloba na ye du monde. bango baponami liboso te mokili esalama Selon Colossiens 3, verset 12, avoir soki de la totalami compassion. Colossiens 3:12 ebongi te tozala na mawa Pouvons-nous l'approuver? tokomona yango wapi Avons-nous de la compassion parceke biso sincère et totondi chaleureuse vraiment na bomawa katikati pour notre cœur, là où oyokela elle est baninga mawa nécessaire, ou marchons-nous parfois sur des to cadavres? biso tozali kotambola kaka likolo ya bato oyo basi La bakufa compassion oyo esengi mawa du cœur, ya la motema bonté, l'humilité, la douceur bolamu komikitisa mpe et kimia la patience. mpe motema molai Compassion qui vient du cœur. Verset yango 13. ezali kowuta na motema Vous les uns les na autres, verset 13 pardonnez-vous bokoka kolingana moko na moko mpe bolimbisama soki oza na likambo ya kolombela moninga comme le Seigneur vous a pardonné. yolimbisa lokola nkolo alimbisa biso bosalaka lolenge wana Pardonnez de tout cœur. tokoka kolimbisana na motema mobimba tobosana Condition préalable. wana kokoka kopesa nanu condition moko te liboso De tout cœur. na motema na biso mobimba alimbisa Nous a pardonné en lokola Christ. nkolo alimbisa biso katikati na Il est dit kristo ici, si quelqu'un mpe ekomami ete soki moto azali na eloko moko reproché à l'autre, ya kopamela moninga c'est déjà un défaut qui ne devrait pas exister. wana ezali deja eloko moko ekoki kozala katikati na biso te Reprocher quelque chose, biso ozali banani mpona kopamelaka baninga nous avons assez de choses à faire. biso moko toza na makambo ebele ya kosala kati na biso zingazinga na biso Veut encore accuser les autres soki moto alingi kaka ye kofundaka baninga à être jugé. ye moko ayebake ye mpe bakosambisa ye Et qui s'examine lui-même. ebongi ete biso tomitala biso moko Conduisant ainsi, soki ntango tozali kotambola boye il fait partie des élus. eske biso vraiment tozali katikati na baoyo baponami mpona ekomami ete nani akoki kosambisa baponami na nzambe mpo ete kristo azali wana ye anyokwama mpona bango ye nde azali kojustifie bango ezali nde nzambe nde azali konetola bango yango ndenge elobi na mokanda na baroma nzambe nde azali kolendisa bango nyonso wana nkolo asi akokisa yango
pe biso tozali kaka kondima mitema na biso. Biso totangi ntango nyonso likambo wana biso toyebi makomi na bule, kasi biso tosangisi na maoyo nyonso oyo ezali posa ete yango ekoka komonisama na nzela na ngolu, ete kubika oyo ezalaki na Yesu ndenge na ye ya kozala yango ekoka komonisama katikati na biso elongo na biso lokola nzembo moko toyebaka ete Yesu akoka kotangama na katikati na maloba na biso, na maloba na ngai pe na lolenge na biso akobika bato bamona Yesu. Biso so totaleli oyo tomonaki lobi pe biso tokozongela mwandama makambo oyo totangaki na 2 Pierre chapitre 3 yango nde tsengi biso na mokanda na Colossiens. Ici dans 2 Pierre 1, yango pesami biso na 2 Pierre chapitre 1 na verset 3. 2 Pierre chapitre 1 na verset 3. Sa puissance divine nguya na ye en effet donné tout kuuta na Nzambe pese biso nyonso tozali nango na mosenga na oyo ezali na etali bomoi pe Nzambe na nzela ya koyeba oyo abengi biso na nzela ya nkembo na ye pe na bonzambe na ye oyo ezali kouta kati na ye. Nguya na ye epesameli biso nyonso oyo nyonso tozali na bosenga mpo na bomoi pe na bonzambe. Kasi likabo oyo ebongi ete toyamba yango tondima yango katikati na biso yango efungwama pe biso tokoka komona oyo likabo monene euti epai na Nzambe yango nini ezali kati na yango. Ntango mosusu biso toyebaka te ndenge nini tozali bato na bozwi kotalelaka oyo nyonso Nzambe apesi biso na nzela ya ngolu na ye. Na 2 Pierre chapitre 1 na verset 4 pe bino bokoka kozala na boyokani na oyo etali lolenge ya kozala na Nzambe yango epesameli biso. Na ntina na yango biso pe toyoki liloba pe biso toyambi yango lokola momboto euti epai na Nzambe ke mboto euti na Nzambe ekobota kaka oyo ezali na Nzambe ba oyo ezali na mokili. Soki okoni oyo babengi blé ekobotela kaka blé, kasi awa momboto na Nzambe epai nini momboto wana ekonami pe yango eyambami lokola elaka na nzela ya kondima. Nzambe akokokisa liloba na ye, akokokisa yango, akokokisa oyo alaki biso na 2 Pierre 1 verset 3. Onguya ya bonzambe na ye pesi biso nyonso oyo ezali na ntina mpo na bomoi pe na kobika bonzambe ye nde apesi biso. Ye akosala yango lisusu te, masi asala yango apesa biso yango. Etikali nde biso mei tokoka koyeba nyonso nkolo apesaki biso na nzela na ngolu. Biso tozali kososola te ndenge nini tozali bato na bozwi. Nzambe atondisa biso. Totanga lisusu mwa makomi mosusu nge tobanda na Marko chapitre 1 lobi biso tomonaki na mokanda na Yohani chapitre 7 pe na Ecclésiaste 3 ete eloko nyonso ezali na ntango na yango. Pe biso towuti koyoka sasa ipende kokaile alobi na ntina oyo ya Israel ata na ntango na Nzambe toyebi ete ezalaki ntango ya ya kobenga na bango ezalaki pe na ntango ya kozongisa bango ezali. Nzambe azali na bato na ye, aza na ntango na ye
wana tangu yango soki ekokisami wana basakoli mibale bakozala mpona koteya bango liloba. Les 144 000 mpe bakozala wana nyonso ekozala esika moko. Mpona nini? Parceke Nzambe nde alobaki yango. Oyo ezali kotalela kaka mwa ntango, kasi tozali kotala na oyo ezali moboko ete Nzambe azali kaka kokisa liloba na ye. Mpe tozali komona ete ndenge nini libota na ye bango baza na makasi moko te mpona bakoka kokisa oyo ye alobi. Ntango mosusu bango bazomona lokola babwakisi bango, ntango mosusu baza na basusi nyonso na ndenge na ndenge, kasi bango bazalaki libota oyo Nzambe aponi. Bango ntango mosusu bazali kolelalela, kasi bazali kaka libota oyo Nzambe aponi. Nga koloba ete ntango mosusu Nzambe akokai koluka azwa libota mosusu, ezali ndenge wana te, kasi Nzambe azali na baoyo ye moko aponi. Wana ezali makanisi na baoyo oyo bayebi mwango na Nzambe te. Yo koki kozwa yango na ndenge ya bomoto mpo koki koloba ete bino bozali bato na Nzambe. Kasi soki bino bokanisi bapasi oyo nyonso ekomela bino ti kokende babomaka bino na bashan ya bagazi. Bongo soki moto alobi ete Nzambe aluka libota mosusu akwa kosala oyo asalelaki bango, bakoki koloba ete bato yango bakoki koboya bamiyoka mpe mawa. Kasi biso lokola Lingomba tozwi elaka te ke biso tokotambola kaka na makambo nyonso te, kasi nzela na Nkolo ezali nzela oyo Nkolo ye moko akokaki kolanda. Bakokitisa bino, bakofinga bino, bakobwakisa bino, bato bakoyeba bino te, bakoseka bino. Nkolo azalaki na nzela moko ya pasi ya koleka lokola moto mosusu abika yango te na se oyo. Mpe ezali lolenge moko, libotani ezali kola na nzela moko wana. Kasi mpona biso nkembo ekozala na ntango na yango mpe ekolongwa soki moke te. Soki toza na awa kobika pasi, toyebi ete na se oyo tokobika na pasi, kasi toyebi te lifutu na biso ekozala na nkembo oyo nyonso wana ekotikala nsima na biso. Mpe biso tokokanisa lisusu te na pasi oyo ezalaki na ntango na kala, kasi biso tozala pembeni na Nkolo mpo na seko na seko. Nalingai kotanga verset 14 pe 15 na mokanda ya Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1 na verset 14 na et 15. Après que Jean eut été emprisonné, wana nsima ete bango bakanga Yohani, Nkolo akendaki na Galilei. Mpe kuna akendaki kote ya sango malamu ya lobiko na Nkolo. Na verset 15 elobi ete ntango yango ekokisami mpe bokonzi na Nzambe yango ekomi pembeni. Bokoka kobongola mitema na bino mpe bondima sango oyo na lobiko. Luther abongoli yango abete bondimela ye. Sango malamu ngo ezali sango ezali kokangola biso, sango euteki pa na Nzambe ezali kokangola biso, yango nde epesameli biso. Awa nani azongala likanisi oyo toyekolaki lobi na pokwa wana koyeba ete soki ntango ekoki, ntango eyaki, Nkolo atikaki bambula ebele. Abandaki na 12 ans, ye akotaki kuna na tempelo, pe wana akomaki na mbula na 30 ans, wana ntango na ye ekomaki pe ya mimonisamaki pe azwaki libatisi.
les autres foules pe bato oyo nyonso ebulukutu ya bato yatiamaki katikati na bango pe yakotaki katikati na Jourdain. Kasi nani yango nde akotaki na kati na Jourdain? Baoyo nyonso tu batatolaki masumu na bango pe bayambi liloba, bango nde bazwaki libatisi. Nkolo ayaki akomaki moko na bango pe alobaki likambo oyo ebongi na biso tokokisa oyo nyonso ezali ya bosembo. Botika ngai nakoka kosala yango mpo na teka ntango oyo. Matthieu 3 verset 15. Ezayi asi atatolaki yango yeba kobengama ye na katikati na bato oyo ya mabe. Ezayi 53:12. Bato bazangi mobeko. Ye alingaki te komonana na kati likolo ya bato te, ye azalaki katikati na bato. Ye amemaki mokumba na ye, ye asombi biso. Kasi awa na Mark 1 na verset 15 ya bandai kote ya sango malamu alobi ete tango yango ekokisami. Tango ekoki, bokonzi na Nzambe ekomi pembeni. Amen. Ye ayebaki tango na ye pa ayebaki mokolo na ye lokola lingomba ya Nzambe na bomoi. Biso tozwi ngolu liboso na Nkolo. Tango biso zali koyeba tango nini biso zali kobika, pe biso zali koyeba nini Nzambe azali kosala lelo, eloko nini ye alaki biso pe azali kokokisa na tango na biso sasa ipi. Na tango wana Yesu akendaki na Galilei pe kuna bandaki koteya sango malamu na Nzambe pa alobi ete tango ekomi, bokonzi na Nzambe ekomi pembeni. Ezali lolengwa ete Nkolo na biso bandaki kotatola liloba. Tango yango ekokisami, ekomi maintenant ngonga ye. Eloko nini azalaki kosala katikati na sinagogue kuna na temple na uno? Ya fungoli buku oyo na Ezayi pe azwi au chapitre 61 alobi ete lelo likomi oyo ekokisami liboso na bino. 4 verset 21. Ye atiaki mobeko na tango nyonso tokola bato nyonso na Nzambe basalaki pe tokende mosika. Ezalaki kaka tango nete nde ekokimaki pe oyo ya bayekoli na ye. Tikete nakoka kotanga verset 16 na 17 wana Mark na chapitre 1. Mark 1 na chapitre verset 16 wana Yesu alaki kotambola pembeni na mai, amoni Simon na Andre oyo azalaki ndeko na Simon oyo azalaki kobwaka monyama kuna na mai oyo ya monene mpo nete bango bayaki bakanga mbisi. Pe Yesu ayebisi bango, boya bolanda ngai mpe ngai nakosala ete bino bokoka kozala oyo balobi bato. Na verset 18 na tango wana bango batikaki monyama na bango mpe balandi ye. Ngai nalakisa bino likanisi moko awa ete soki tango na Nzambe ebeti yeba ete tango mpe ya bato ekoki ndenge ya bandaki nini. Liboso yazalaki na likambo koloba te, bato nde bazalaki kotuna ye. Bato bakutanaki na ye baboki bango babwakaki monyama na bango wana tango ya Nzambe ekokisamaki. Epai nini Nkolo abandi kotia liloba na ye likolo na chandelier to na mwinda wana tango ekomaki pe mpo na lingomba yango ezalaka kaka ndenge wana. Ekobanda na basakoli oyo nyonso batindamaki liboso ya bambula. Tango nyonso ngonga na Nzambe soki ezali kokokisama wana pe tango ya libota na Nzambe pe ezali kokokisama. Mpo nete soki biso tozali te, Nzambe akoki kokokisa tango na ye te. Ye azwaka mokili akotisi yango na mwangu na ye.
faisons partie biso tozali eteni ya oyo ezali mwangu na Nzambe. Cela m'a paru immense. Yango emonisami munene ete na ntango na Yesu yango ezalaki wana. Le temps des disciples aussi. Ezalaki ntango na Yesu yaki mpe ntango ya bayekoli na ye. Bango babengamaki moko likolo na mosusu. Bango batikaki nyonso mpe balandi Nkolo. Ezali lolenge moko mpona ntango biso tozali kobika. Ntango na Nzambe ntango ezali kokokisama. Ezali ntango na ngai, ezali ntango na yo yango nde ebeti. Ton enseignement et le mien sont liés. Elakisi oyo yo na yanga yango ekangami na Mateyo Nzambe apesi biso. Uta ebandeli libota na Nzambe ezali kokangama kaka na oyo Nzambe azali kosala mpe oyo nyonso ya Nzambe bango bayebaki ntango nini Nzambe amimonisi kati na bango mpe bango bazwaki lipamboli nyonso ezali katikati na yango. Soki totangi na chapitre 7 na mokanda ya misala Acte des Apôtres tobosana likanisi ote na ntango Nkolo abandi kosala yeba ete ntango na ye ekomi yeba mpe ntango na lingomba mpe yango mpe ekomi mpe soki tokoloba bango na poasa ezali ntango na yo mpe ntango na ngai. Ntango na Nzambe ezali ntango ya libota na ye. Liloba na ye ekomi liloba na biso mpe biso toyambi yango na nzela ya kondima mpe bilaka na ye oyo nyonso apesaki biso yango ekokokisama. Misala chapitre 7 na verset 17, Acte 7 na verset 17. Wana ntango ekomaki kopusana wana elaka epesamelaki Abraham elingaki kokokisama. Tokoka kozwa nano liteni na likambo oyo. Wana ntango ezalaki kopusana na nzela nini elaka oyo Nzambe apesaki na Abraham ekomaki kopusana. Biso tosi toloba yango na batango eleki na verset 23 tomoni ete na oyo etali mpe Moïse na Acte 7:23 wana ntango Moïse akomaki na age ya 40 ans ye ayokaki posa akende kotala bandeko na ye oyo bazalaki bandeko na ye baisraelite katiki na zoto toya na ntina kotanga makambo mingi te kasi posa moko eyaki kati na ye. Ezalaki ntango na Mose ye akomaki na 40 ans ye azoyokaki katikati na motema na ye oyo ezali ntango na ngai. Ngai nazali koyoka yango na motema na ngai. Na verset 25 ekomami ete ye akanisaki ete bandeko ne bakososola ete Nzambe apesi bango lobiko na nzela na ye. Verset 25. Kasi bango bayebaki ete wana ezalaki ntango na Moïse kasi ezalaki nano ntango na Nzambe te. Mpona ete 390 ans elekaki mpe Nzambe alobaki ete soki 400 ans ekoki ngai nakobimisa mokitana na yo. Ndenge ekomi na verset 13. Moïse ayoki posa wana katikati na ye kotinda mo euti mpona na yango ye abotama na ntina ya mokumba wana ye atindamaki na ntango na ye. Ezalaki ntango na Moïse kasi ntango na Moïse na Nzambe ezalaki te 40 ans. Ntango na Moïse ntango eyaki eloko moko elekaki te kasi ntango na Nzambe ekomisamaki nyonso to elekaki lokola yango ekomamaki. Nzambe abandaki koloba mpe abandi kosala na Acte 7 na verset 30. Wana 40 ans complète eleki lisusu Nzambe amonisamaki na ye kuna na esobe kuna na mosi na ye mwanji moko wana katikati na likonzi na moto. Biso toyebi lisolo wana ezalaki ntango na Nzambe wana ekomaki mena ntango na Nzambe
temps, l'heure de Dieu est aussi devenue l'heure de Moïse. wana ntango na Nzambe ekomaki mpe ntango na Moïse. L'heure de tout le peuple Mpe de ntango na Dieu, Moïse ekomaki ntango ya libota nyonso na Nzambe, de la promesse divine. baoyo bazalaki na elaka oyo Nzambe Ici, apesaki les choses kouta na s'enchaînent. Nzambe. Dieu envoie O makambo ses ezali serviteurs, kolandana. Nzambe atindi mosali na ye, atindi quand ils basakoli na pensent qu'ils ye. doivent aller Wana sortir, soki partir. bango bakanisi ete Il les laisse ntango partir en ekoki voyage. Et bango puis, bakende nous devons babimisa tous bango. reconnaître que dans le royaume de Dieu, Biso toyebi ete na bokonzi na personne ne peut Nzambe faire ce qu'il veut. Dans le moto royaume akoki de Dieu, kosala oyo ye c'est alingi Dieu te. seul qui Ezali kaka décide. Nzambe nde azali kokokisa makambo na ye, azwa badesizio na ye. Wana ntango ekokisami, wana ntango bambula eleki, Nzambe amonisamaki na Moïse mpe atindaki ye. Wana ezalaki ntango na Nzambe, yango ekomaki ntango na Moïse. Wana ere ya Moïse ekomaki ntango ya libota na Israeli. Wana tozali komona mwangu moko ya kitoko, mwangu moko munene Nzambe akokisi na mokili na ye na lingomba na ye. Mpo na ngai ezali eloko moko ya mutuya. Ezali lolenge wana biso mpe tozali komona yango na ntango tozali kobika. Ntango na Nzambe ezali ntango oyo ya kokokisa bilaka na yo ya lisakoli. Wana maloba ya lisakoli ebongi ekokisama. Emema lingomba na katikati na bilaka oyo ya lisakoli. Yango ebongi ete yango ekokisama. Pona ete Nzambe akoki kosala te libanda na biso. Biso pe tozali kati na bamwango na ye. Amen. Tango na Nzambe ezali tango ya profete na ye, pe tango na profete na ye ezalaki tango na libota na ye. Lokola ezalaka na mbuma ya bashene oyo ekangami moko. Wana mbambula soki eleki pe Nzambe azwi mwango na ye, makambo ebandi kokokisama yango moko kolandanaka na oyo ye alaki. Soki totangi na mokanda ya Exode chapitre 9 toali kotanga oyo elandi. Exode 9 na verset 5. Exode chapitre 9 Bobimi chapitre 9 na verset 5. Le Seigneur fixa un temps bien précis en disant. Nzambe akataki ntango moko oyo ye moko ayebaki mpe alobi. Pour moi, le Seigneur a fixé un temps déterminé. Tomoni ete Nzambe atiaki ntango oyo ya ye. Il y a encore aujourd'hui des gens. Ezali mpe na bato liso lelo oyo. Bango bazamango bazali komipesa kotango na bango. Kasi Nzambe atindi biso na tina biloko wana te. Nzambe kaka ye moko nde azali kotia tango oyo ya ye. Yango pe ekomami ete ata mwana ayebi ta mokolo te ayebi ngonga te, kasi tata yemei. Wana tanke mosakoli te to mwana na moto te. Kaka na bonzambe na ye. Boni bato bazali ebele batsala badati. Bapesi badati na bango kasi yango ekokisami te. Esalami na lolenge wana te. Nyonso ezali kokokisama kaka. Ndenge yango esalami yo koki kokanisa makanisi na ndenge na yo, nyonso wana ezali pamba. Ndenge biso zali kokanisa, biso zali kokanisa me yango ekomaka te. Kasi na miso na bato, bato bazomona ke yango ekoki kozala malamu. Meza ndengo ate Nzambe kaka nde azalaka na ntango na ye. Pe oyo yango ebongisa ekokisama, yango ekokisamaka na ntango na yango. Bato bazalingi kosala makambo na makasi na bango. Soki totali lelo bato nyonso bazali kolinga basala eloko moko.
voient les choses bato bazali komona makambo na ndenge na bango kasi ntango na Nzambe ekoya nous l'attendons. oyo biso tozali kozela Nous la biso tozali kozela yango biso tokoki kodetermine yango te avec le Seigneur. kasi biso tokozela te Soit notre heure, koloba ete nkolo tika ete nkolo na yo ezala ntango na yo ezala ntango na biso notre chemin. ete nzela na yo ezala nzela na biso ete mokano na yo ezalaka mokano na biso ete liloba na yo ezala liloba na yo ete mwango na yo ezala mwango na biso Puisse se dérouler harmonieusement na ntina ete nyonso ekoka koleka na malamu interaction. J'aime na kosangana moko na ndenge ya malamu. le Seigneur fixa un temps Kolo ye akokisi ntango moko oyo ya malamu. Je voudrais en fait dire Alléluia. Ngari koka koloba ete Alléluia mpe na ganga Alléluia mpona ete Nzambe nde azali kopesa ntango na ye ye nde azali kotya ntango na ye ye nde azali kodeside na nyonso Seulement nous laisser biso ebongi na biso tokoka komitia kaka na mwango na ye guider spirituellement par le temps. tokoka kozela ti ntango na ye ekokisama. Na Actes de chapitre 7 Du verset 23 na verset 23 25, na verset 25 7 au verset 23. Acte 7 verset 23 ayo tokobeta lisusu sete Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, wana ntango Moïse akomaki na age ya 40 ans il s'éveilla. wana posa ezalaki sikoyo ye katikati na ye Aucune révélation. Le temps n'était pas encore venu. wana ntango nano ekomaki te emoniseli moko ezalaki te Lui avait été adressé, mais l'heure n'était pas encore venue. Nzambe apesaki ye mokumba me ezalaki ntango nano te ntango nano ekokaki te Tout le désir montant dans son cœur de wana ye azalaki na posa ses frères et les akoka kokende epai ya bandeko na ye bana na Israele L'homme de Dieu qui a un appel, qui a un ministère, to ebe ete ezali na moto moko te oyo Nzambe apesi mokumba dont le cœur ne brûlerait pas. oyo motema na ye kozala kopela te akoka kokokisa mokano wana ozali komona ngai naza koloba yango wi na ndenge moko ya pwasa ya kozala na posa akende Veut. Il n'y a personne qui veuille partir. Il faut partir. Mais si le moment n'est pas venu, kasi soki nano ntango yango ekoki te okosala nini d'autres l'ont fait. tokosala lokola Moïse to lokola bato mosusu bazali kosala bango balingaki kozela te kozela ye lokola Abraham azelaki kobotama ya Isaac te ye siko azwi makanisi na ye moko Et nous savons tout ce qui se passe ensuite. apesaki yango mpe toyebi makambo nini elekaki na Plus suka retarder le processus, mais pas l'accélérer. biso tokoki kosala ete likambo ekoka koumela me tokoki komema yango likolo te Nzambe aza na mwango na ye ye aza na ntango oyo azali kofungolela biso liloba mpe aza na ntango oyo akomema yango na mokili mobimba Mais alors je vous le demande, mpe nazali koyebisa bino sasa ipi d'autres que de semer la semence, oyo moto alonaka ezali nini ensuite asalaka nini ye akoni kaka nsima ye azali kozela croissance, akozela ti Nzambe ye moko akokolisa biloko wana arrive et que na ntina ete ya liboso mwa nzete moke ebima dans mpe nsima yango ekobanda kokola malembi ti mbuma ekoya komonana aucun homme de Dieu ezali motu moko te na Nzambe contribuer akoki kosala makasi en elle la puissance, akoka kobakisa liloba na Nzambe te ezali kaka liloba na Nzambe nde kopesa bomoi en chacun. mpe komema yango katikati na bomoi na moko na moko Donc, y contribuer. biso tokoki kosala eloko moko te Quand vous semez le blé, ezali lokola molongi ntango ye akoni ye azali kaka kozela oyo etikali makambo na Nzambe Nzambe nde akoki kopesa mbula Nzambe nde akoki kopesa moi ye moko azali kokolisa bambuma wana oyo azali kokona ble azali na influence moko te na oyo kobanda ntango oyo ye akoni ya kosala eloko nini ya kosala eloko moko te ya banda kolalaka wana alalaka te atalaka kaka te Et c'est là que nous reconnaissons la ezali place wana nde tozali kososola nguya monene oyo ya Nzambe na biso dépendance à son égard. mpo na biso tozali kokangama kaka na oyo etali ye Nzambe nde azali kopesa ngolu na nyonso Un ensemencement et la grâce pour qu'il y ait une récolte. kokona ezali ngolu mpo na ete bokoka kobuka
kobuka mbuma na sima kasi koboka mbuma ekoya aucun cas rentré. sima Je ne laisserai personne me dire le molongi contraire. ebongi na ye azonga pema La récolte est encore à venir. kasi oyo etali kobotama ekoya La sima fera rentrer. nzambe ye moko nde J'en suis akosala makambo na ye Il ne restera rien du tout. eloko Non. moko te ekotikala Devrions-nous lire le passage ebongi na biso tokoka kotanga lisusu Cela devrait être au chapitre mokanda oyo na 14. apocalypse chapitre 14 Apocalypse chapitre 14, na apocalypse chapitre 14 verset 17. na verset 17 Apocalypse chapitre 14, apocalypse verset 14 na 17. verset 17 Puis un autre ange mpe mwanji mosusu abimaki sortit du temple dans le ciel. ye abimaki kowuta na ndako na nzambe kuna na lola Tranchante. mpe ye Mais je azalaki voulais lire le na verset 15. oyo ye azalaki kobuka Verset 15. bambo Alors un autre mpe na verset ange 15 babi mwana mosusu mwanje mosusu abimaki ye awutaki na tempelo cria d'une voix mpe agangaki na mokongo makasi à celui qui était assis na oyo sur le azalaki nuage. na se Mais ta faucille yo kamata commence la moisson. ebukeli na yo ya bambuma mpe banda kobuka De la mpo nete moisson ntango ya kobuka ekomi on ne peut pas moissonner quand tout est encore okoki vert. kobuka mbuma te ntango mabe bambuma nano eteli te Soit jaune, ebongi ete doré. bambuma nyonso to Et ekoma alors, vraiment jaune le temps etela sera venu. wana nde ekomi Ici ntango na aussi, nzambe nous rencontrons à nouveau l'expression car le temps de la moisson awa mpe est tomoni ete venu. ntango ya kobuka Qui ekomi détermine le temps? nani azali kopesa ntango ezali ngai te ezali yo te C'est Dieu ezali kaka qui a nzambe déjà ye moko fixé ye asi le abongisa moment. mwangu na ye mpe ntango na ye Lorsque ce moment est venu, wana ntango yango soki ekomi l'ordre est donné. wana ye apesaka mobeko L'ange sort alors du mpe temple. mwanje akobima wana na Ce qui est tempelo indiqué dans le ciel yango nde elakisi biso kuna kouta symbolise ce qui doit na se lola produire yango nde ekosalama na se oyo sur terre. La moisson n'est pas rentrée au ciel. La moisson sera rentrée sur terre. wana kobuka ekozala Mais na là se aussi, oyo souvenons-nous de la parole du Seigneur. mpe wana mpe tokanisa mpe liloba na nkolo na biso alobaki akotinda nanu bamwanji na ye balongola nanu baoyo bazali kosala makambo na nko oyo bazali kozimbisa bato bango bakokankinga bango esika moko mpe bakotia bango na bakopelisa moto bakozikisa bango Toutes les dénominations dans tout na binzambi nyonso bato bazali kozwa bango moko badesizio na bango bazoyeba te ndenge nini bakoki bazali kosala bango bazozwa yango lokola makambo na bango na nzoto wana nkolo akolongola biloko nyonso ya mabe banzete nyonso ya mabe mpe akotika kaka bablé soki biso tomoni likambo wana lolenge mosusu tokomoni ete ndenge nini nzambe azali komema baoyo ya ye mpo na biso tozali oyo bambuma oyo ya malamu na nkolo nzambe akolongola nanu baoyo ya mabe atia bango esika moko mpe nsima ekotikala kaka ble oyo ya kitoko oyo na eloko moko ya mabe ekozala te oyo esi ekoli lokola yango ekonamaki lokola mbuma mpe yango moko nde ekobima lolenge wana yango moko ekozala ndenge wana ntango ekobima ntango bakobuka yango na ntango ya kobuka yango ekokoma na lolenge ya mwana na nzambe yesu kristo yango nde nkolo ye abongisaki mpe akokokisa yango wana ntango ya kobuka ekomi nzambe na ntango na ye nzambe azali na ntango na ye mpo na eloko nyonso soki totangi na mokanda ya jeremia awa liloba moko biso toyebi malamu chapitre 8 na verset 7 nzambe azali kofunda Chapitre 8, verset 7. na Yeremia chapitre 8 na verset 7 yoka oyo ekomami na Yeremia 8 na verset 7 Même la cigogne ata oyo ndeke kuna na likolo ayebi ntango na ye la tourterelle, la grue
et la cigogne. Pe abatokotaka to cigogne bazali kotala ntango nini bango bakoki kopumbwa kasi libota na ngai bango bazali kososola te Les lois du Seigneur. oyo ezali Un terrible. bamwango na nkolo La nature est ordonnée. kotalelaka mokili yango ezali koyeba Tous makambo les oiseaux bandeko nyonso tu bazali kopumbwa bazali koyeba ntango na bango être ici. bazali koyeba ete ntango nini biso tokolongwa awa tokende esika boye Mais c'est contre son peuple que le kasi Seigneur est nkolo atelemeli libota na ye na ntina ya makambo wana mpe kuna na oze alobi ete libota na ngai bango babebisami mpo na bazangi mayele oze 4 na verset 6 o boyebi ya nini boyebi makambo na nzambe moko na moko azali na makanisi na ndenge na ye écrit à ce sujet que le monde peut à peine contenir. yango ekomi na makambo oyo moko na moko bato bayebi me koyeba boyebi ya lobiko koyeba mokolo mpe koyeba sango koyeba kowuta epai na nzambe ezali te koyeba liloba na ye koyeba bilaka na ye mpe koyeba ngonga nini oyo tozali kobika nkolo asalaki na lolenge moko ntango ye alobaki na bandeko na biso kuna na bajuife amonaki ete mabe ningai kokweyela bango mpe alobaki na bango te ntango bino bokomona yerusaleme bazingi yango na bibundeli ya makasi bokeba ete ntango na yango ekomi ete bato oyo nyonso bazali na jude bakima kuna na ngomba kotalelaki Luc 21 yango ezalaki nini ye alakisaki bango ntango alakisi bango sini ya elembo nini ntango yango ekokuma bakoka koyeba bakoka kozwa desizio na bango mpo na bango bayokaki oyo nkolo alobelaki bango mpe oyo historien Flavius alobaki ete oyo nyonso tu bayezwaki liloba na nkolo bango bakimaki ntango bamonaki makambo wana mpe balandaki liloba na nkolo nzambe apesaka liloba na ye mpe azali kokengela ntango azali kobatela yango na ntina ete biso tokoka kososola yango biso tokoka komona yango lokola elembo ya ntango ye alobaki yango lisusu ete ntango bino bokomona yango bokoka kozala na bokebi mpona ete ntango ekomi pembeni na poso biso ebongi na biso tososola ete nzambe atia ntango na ye mpe mwango na ye mpona makambo nyonso lokola biso totangaki yango na pokwa kokubotama mpe kokufa ezali na ntango na yango Ecclésiaste 3:1 kolela mpe esengo nyonso to ezali na ntango na yango eloko na eloko ezali na ntango na yango nzambe mpe azali na ntango na ye na libota na ye mpe ntango nyonso eloko moko yango ebongi ete ekokisama ye azali kolakisa biso yango na ntina ete baoyo nyonso bazwi ngolu liboso na nzambe bakoka kososola ete na ntango ekoki na ntango na bango eloko nini nzambe alingi kosala wana ndeka ayebi ntango na ye mpe nkolo alobi ete na nzela ya profete ezala oyo ngomba ayebi oyo ememeli ya mokolo na ye abe ete ezala hirondele ezala bandeke nyonso oyo bango nyonso bazali koyeba ntango na yango ezali nini ntango nini ebongi tokende mpe tokolongwa na esika oyo na Jérémie chapitre 7 bango bazali na baradar mpe bazali kokende vraiment na précision na loteleke moko na bango akoki kobonga te kasi oyo etali libota na ngai bango bazali kososola ntango na bango te. Esaïe 23. Ntango nkolo atali Yerusalema aleli, soki oyebaki ntango oyo Nzambe avisite yo. Luc 19:42. Le temps qui contribue à ta paix. O tango ezali pona kimia na yo. Kasi yo sosolaki yango te. Yo etali kaka bokonzi na Nzambe. Esenge te tokoka kozwa d'abord malaki bilaka oyo epesameli biso.
mpe nsima tozela ti nkolo akokokisa yango wana soki ntango nzambe abandi koloba ezali kaka koloba te me ekozala na ntango moko abanda kosala wana ntango na nzambe ntango na ngai mpe ekomisami wana kotalelaka na ntango ya liboyei na ye ya liboso ntango ngonga na ye ebetaki ezalaki mpona badisiple na ye ezalaki mpona libota ezalaki mpona baoyo nyonso to nzambe abongisaki bakoka koyoka liloba na monoko na ye ndeko boningani ezali lolenge moko na ntango na biso lelo oyo oyo ntango na nzambe ezali ntango na ngai yango ekomi ntango na ngai ekomi mpe ntango na yo bilaka oyo nyonso nzambe apesi na liloba na ye ezali kokokisama na yo mpe na ngai mpe wana ezali ekosolona te na ya koponama yango etiami nzambe apesaki bilaka na abraham mpe na mokitani na ye bilaka wana nyonso yango ezali kokokisama mpe na bandimi ti na ntango na biso Daniel azali koloba nini na chapitre 2 na verset 4 alobi ete bomba makambo oyo ya buku oyo bomba yango ti na ntango na suka biso tokoki kokota nkoni na makombi so tokeso na Daniel abete na ntango na bokonzi oyo nzambe akobimisa bokonzi moko ekowumela oyo ekowumela seko na seko Daniel 2 na verset 44 ezali kaka na bilaka mpe nsima nzambe akobongisa batango oyo mpe nyonso ekokoki ekokomama mpe nyonso ekolandama Daniel alobaki likolo na banyama oyo na banguya oyo ya minene ya oyo badikorne oyo nyonso ekoleka nyonso to ekoleka ekokisami lokola nzambe alobi yango na likomi na ye tokotanga oyo likomi moko ya kitoko oyo ya mayele bango bakotia bokebi na bango Daniel 2 na verset 10 oyo ya mayele nzambe afungoleli bango mayele bakoka koyeba makambo oyo ya molimo eza na bato oyo bazali mayele na nzoto bango na makambo nyonso ya nzoto bayebi yango kasi oyo etali mpona koyeba makomi nzambe ebongi ete afungolelo mayele yango nde asalaki ntango eleki mpo azali kosala biso lelo mpona nini afungoleli bango makomi mpona ete bango bakoka kotia nyonso kokokana na esika na yango mpona ete bango elikia na bango esengeli kaka ezala kaka na eloba na nzambe mpe na nzambe ye moko mpona ete nzambe ebongi akokisa eloba na ye kaka soki tolandi liloba oyo ye moko apesi biso wana tokotambola na matambe na ye matambo ya nzambe na ntina na yango nde biso zali kolanda nzela oyo na elikia na biso makasi kati na kondima na biso mpe ntango alobi ete nakotindela bino mosakoli Eliya liboso ete mokonzi na nkolo ekomisama mokolo oyo ya pasi oyo epai nini bato yango moto makasi ekosalama wani bato bakokoma lokola banzete mpe bakotumbama mpe wana ekotikala kaka putulu wana nkolo ntango alobi ete liboso te mokolo ekoma ngai nakotindela bino mosakoli Eliya Malachi 4 na verset 5 yango elobi nini ebongi na biso tozala na bokebi mpona te na kati wana liloba moko ya elaka ezali eloko nini elobaki na ntango na Eliya wana na pokwa nzambe ye Eliya abongisaki etumbelo na nzambe pazwi ba 12 pierre mabanga oyo pa apesaki sacrifice na ye na 1 Roi 18:31 Ainsi Dieu a dû envoyer son serviteur en ces jours. lolenge moko nzambe atindi mosakoli ne na ntango na biso na nguya mpe na molimo na Eliya kozongisela biso na liloba oyo ya 12 apôtres kozongisela biso ngo likolo na chandelier mpona kokoka kozongisa mpe komema likambo nyonso na ndenge ezalaki na ntango na kala mpona ete eloko na eloko ekoka kozala na esika na yango. Motuna ezali sasa ipi eske biso tondimi likambo oyo euti epai na Nzambe oyo ya Nzambe akoyeba mpe akondima makambo nyonso na kozongiselaka ye matondi ye akotelemela yango te ye akozala na boyokani na makambo wana akondima yango kati kouta katikati na ye.
nous ne faisons rien de kasi soki spécial. biso tozali kosala eloko moko ezali ya C'est ntina aussi te si nous ne mettons pas en place un programme soki spécial. biso tozali kosala C'est baprogramme na certainement lolenge na biso pour te une raison. Nous voulons attendre. biso ebongi na biso tokoka kozela ntango na nzambe Chacun peut faire quelque chose. bato motu akoki kosala oyo alingi asangisi bato Mais nous voulons que kasi Dieu biso soit posa na biso ezali ete nzambe azala kati na biso azala kati na eloko wana wana ntango na ye ekokisami ya amonisami asalaki oyo ya liboso asali ya mibale abengi moko moko abandaki kobenga bango mpe bango balandaki ye ke na mwa ntango moke ezalaki ebulukutu ya bato elandaki bango wana ntango na nzambe soki ekomi bato bazali wana oza na ntina kobondela bango te ezali kaka liteya moko bango basimbami bango nde bakobengama ezali kobengama kouta epai na nzambe mpe bango bakolanda nde nkolo soki te biso ekobanda kopesaka bacours ya rattrapage mpona ete me yango ekosimba te bandeko na biso swisi bayembaka ndenge nini babete nzambe aza kaka kati na mosala mpe nyonso ezali na se ya matambe na ye biso ezali kotala te na oyo etali oyo ya ezali komonana biso ezali kotala oyo ezali komonana te oyo ezali komona te yango nde ekomonisama na pwasa nzambe akokokisa yango na oyo nyonso to azali na bomoi ye asi alakisa yango akokisa yango ete ye azali mokeli mpe soki otali ekelamu ozali komona oyo ezali ndembola kolakisa ete nzambe azali na poso eleki ngai nayambaki docteur moko boye awuti na Christophe wana ndeko na avandaka kuna na mboka ya Herbert mpe aningai opesa ngai mwa biloko akopesanga makasi mpe apesaki ndeko na amemi ya mwasi amemela ngai ye asepelaki ete tokoka kosolola na ye na kati ya makambo wana mpe ngai namoni mpona mbala liboso ndenge nini bato bazangi kondima na mitema na bango mobimba mpe lokola bana ka wana ebongi na biso tokata manganga ngenga ete soki biso tolingi kondima na makambo oyo bato na mokili basali yango nde nanu kuta elakisami na etina moko te to te biso tokoka kondima oyo ndenge nzambe akeli nzambe nde asali ekelamu na ye lokola yango ekomami alobaki na ngai ete yo ozali mutu ya naif ngai nayebisaki yo koki kobongola ata eloko moko te kotalelaka oyo nyonso nzambe asali oyo ezali emonisami ewuti epai na nzambe oyo nakoloba nde ezali emoniseli ewuti na nzambe kasi na nzela oyo nzambe amonisami te azali koyeba te ata miso nde ezali kofungwama kasi soki bato bakokaki kososola ete bomoi ezali kowuta nde na quelque part nani akeli yango ezali kokokama na nini bomoi na yo ezali wapi bomoi na ngai ewuti wapi soki ozwi ombuma na ble bomoi ewuti wapi ntango bato bazoloba o bomoi ya kala ezali ewuti na soki momboto moko boye te kasi biso tokotuna nani yango asalaki momboto wana biso balobi ete ezalaki eloko moko nde lokola bombe esalamaki lokola na bombe mondiale nde ekeli mokili te ezali ndenge wana te kasi sasa ipi soki tozali komona ndenge nini bato bazali kobeta babombe na bango toyebi eloko nini ezali kosala ntango makambo yango oyo babombe na bango ezali kokweya na likolo nyonso to ezali kopanzana nyonso ezali kokende na libebi ezali ndenge wana te biso ezali kondima kaka nzambe akomi uta ebandeli ti suka eloko moko te ya bato ekoki kokokisama na eloba na nzambe kasi liloba na nzambe ezali kokokisama mbula na mbula momboto ekoya mpe bato bakokona mpe bakozwa bilei na Genèse 8 verset 22 moi ekoya mpe kipi ekoya nzambe azali na ntango na ye mpo na nyonso
comprendre, mpe soki apesi biso ngolu tokoka kozela ntango wana de le reconnaître tokoka koyeba et yango de découvrir mpe tokoka kososola ete grâce à sa parole na nzela ya liloba na ye prévu de oyo faire nyonso to ye alakaki asala pendant un temps. Aujourd'hui, na ntango na ye nous regarder en arrière. sasa epi biso okoki kotala na Ce que nsima Dieu a fait au temps tokoka d'Abraham, komona de o Noé, nini de asalaki na Moïse, ntango na abrahamu na moïse temps d'Élie, na ntango na maintenant, eliya notre temps kasi sasa epi ekomi ntango na biso est venu. ntango na biso ekomi Heureux celui esengo na moto par la oyo parole de na nzela ya Dieu liloba na nzambe ye azali koyisosola komona ce que Dieu oyo nini nzambe azali apesi et elaka en même temps croire mpe ye azali kondima yango accomplira mpe azali koyeba ete nzambe akokokisa yango en revendiquer la réalisation mpe bango bazali kolomba mpona ete makambo yango tout ce que Dieu ekokisama fait oyo nyonso nzambe asali par des hommes. yango ifo eleka na nzela ya bato oyo bazali kondima ye lelo ezali ngai mpe yo Dans notre foi. nzambe atie biso katikati komekama katikati na kondima na biso kasi ebongi na biso tondima nzambe ye aloba nanu likambo te oyo nanu ekokisami te oyo nyonso tu nzambe alobaka yango ezali solo yango ezali liloba oyo ezali libela oyo ebimi na monoko na ye yango ekozonga pamba te soki yango ekokisi mosala na yango te soki esali mosala na yango te kasi yango ekokokisa oyo nini ntina nzambe atindi yango na Jean 4 nkolo alobi ete ntango na ngai nano ekomi te bino bokende kuna na fete Jean 7 na verset 26 mpe ntango na ye ntango ekomaki wana liloba na nzambe ebimaki wana kouta na monoko na ye mpe ezalaki na bato mpona koyoka yango ndima ngai ntango nzambe azali koloba ezali bato oyo batondi mpona koyoka ata oyo ya moke na bango azali koloba bato bakoyoka ntango nzambe azali koloba nzambe na nguya nyonso azali koloba bato fo bazala mpona koyoka bato bazali koyoka lelo oyo makambo ya ndenge na ndenge eza na tikati kasi nzambe azali na bato na ye baza na posa koyoka biyokayoka te kasi bazali kaka na mitema na bango baza kaka na posa ya koyoka liloba na ye mpe mongongo na ye ezali liloba na ye lokola mongongo na ngai ezali mongongo ezali ngai mei mpe mongongo na nzambe ezali na motuya mpe ezali bule amen ye alobaki mpe apesi bilaka nyonso oyo nyonso ye alobaki yango ekokisami lokola biso totabisaki sete na makambo wana kobotama na ye bomoi na ye mosala na ye konyokwama na ye kufa na ye kokundama na ye lisekwa na ye komatani kuna na lola komatani kuna na lola nyonso to elekaki kokokisama na liloba na nzambe mpe ntango ekomaki ntango mpe ekomi kasasa ye mpekola azali koloba oyo atie loboko na ye na katikati na bilei moko na ngai Mark 14 ye nde akoteya ngai yango etatolamaki te ekolobanama ekokokisama mpe demere na ye ekotikala polele liloba na nzambe ebongi te ekokisama ntina oyo ya moke nyonso yango ifo ekokisama ata wana babeti bapesaki nga bavinaigre mpo anamela yango ekokisami ntango ekokaki nkolo alobi ete naza na nzala na posa ya mai ya 1928 mpe bapesaki ye bavinaigre mpe likambo yango ekokisamaki na nyonso mpe nkolo alobaki ete ntango ye ebongaka ya mongongo moko ebetamaki kuna na desert kobengama epesamelaki mpe bato bayokaki yango mpe bandimaki yango mpona ete biso zali kobika sasa ipi nzambe azosenga biso tokoka kondima sasa ipi tokoka kondima oyo alaki biso mpona ntango na biso kondima na oyo
eleki ezali mpona ezali ntango kopesa biso ndimbola mpona biso tokoka kobika oyo biso Nzambe alaki biso lelo oyo soki ezali lolenge wana te biso tozali mosika na oyo Nzambe azali kobongisa mpe Nzambe alingi kokokisa sasa ipi tokoka koresume makambo oyo tobe ete Nzambe aza na ntango mpe aza na ngonga aza na liloba mpe aza na liloba mpe azali na ntango mpe azali na bilembo ye azali kobenga kotalisa biso mpona na nzela na ngolu biso tokoka koyoka nini oyo molimo ezali koloba na lingomba ebongi na biso toyamba liloba katikati na biso wana ntango biso tozali koyamba yango ezali momboto ewuti epai na Nzambe mpe momboto wana yango ekobota yango esengi ebota yango ekobota oyo ezali bonzambe ekoki kozala ndenge mosusu te ponete biso tozali na bapromese oyo nyonso minene Nzambe apesi biso kobanda na biso kobima na oyo nyonso ponete olama ya banzoto na biso komata ezali oyo bilaka oyo etondi na motuya eloko nyonso ezali na ntango na yango ezali moto oyo Nzambe atindi mpe sango yango etindami na mokili mobimba mpe likambo moko na moko yango ekokokisama mokolo mosusu biso tokotala na nsima mpe tolobi ete o Nzambe yo osali nyonso yango ezali na bolamu mingi mpe yo omemi biso na nkembo na yo ata biso ozangaki kondima ntango mosusu biso ozalaki kobeta mabaku kasi biso yo otikaki biso te na ngolu na Nzambe biso bongi na biso totalela nkolo ye azali oyo ebandeli mpe suka ye apesi bilaka ye moko akokokisa yango ye moko azali na ntango oyo ye moko asi akata mpe yango ekokokisama pa mpona biso tokoka kozala oyo bakosangana na oyo azali kosala sasa ipi yango eleki nyonso mpona yanga ekozala ntina nini tokoka koyeba ete Nzambe azwaki bato minene mpe asali makambo ebele soki asalaki te makambo minene mpe katikati na biso nakoki koloba ete Nzambe asali makambo minene na bomoi na biso tokoka kozongiselaki matondi totondaka na esengo mpe tolaka ye mpona biso totamboli oyo tokomi na suka vraiment ya kondima na biso ezali kaka Nzambe moko wana asala na ntango na kala mpe ye moko azali kosala na ntango na biso mpe ntango ye azali kobanda moto moko te akoki kotelemela makambo wana bato babanda kotuna bakoyeba ete oyo ezali ntango na bango Nzambe akobenga bango na nkombo na bango mpe bango bakolanda ye bakosalela ye bakondima ye bango bazali na nzela oyo ezali komema na nkembo azongisi matondi epai na nkolo ete Nzambe atia ntango moko mpona makambo nyonso mpona nyonso ata ntango na suka tokozongela yango lisusu soki Nzambe asepeli nango na pokwa oyo Nzambe abongisa makambo nyonso na ntango na ye mpe oyo nyonso to ebongi na ekoma mpe nyonso ekoleka lolenge oyo ye moko aloba yango tokoka kozongisela matondi topesa elikya na biso toloba ete nkolo yo osali mwangono moko kitoko mpe yo olakisi biso ofungoleli biso liloba na yo mpe mwango na yo yo olakisi biso ntango nini biso ozali kobika sango oyo yo otindeli biso liloba oyo na bule pesa biso sasa epi ngolu tokoka kozela ntango oyo okobanda kosala okoki kozala ata lelo motu moko ayebi yango te yango ekosalama ekokisama na pwasa lokola mongongo makasi na kake mpe lipambo la Nzambe ekokita likolo na biso
Et alors ce ne sera plus un frère. ekozala so ndeko moko te to mosakoli moko to moto Alors nini chacun saura que c'est la ke main moko du moko akoyeba Seigneur, to que ezali c'est liboko na l'œuvre nkolo de notre Dieu. oyo ezali ntango Et ya alors nzambe tout na le monde biso ne parlera plus bawana que bato du nyonso Seigneur bakoloba qui kaka se oyo etali montrera nkolo merveilleux et glorieux mpe bakoyeba ete nkolo envers azali son monene peuple. katikati na Que libota na l'adoration ye lui soit rendue lokumu pour masanzo l'éternité. elezongisela na ye Amen. mpo na seko na seko Levons-nous amen et prions. totelema mpe tobondela Père Céleste, tata na biso ozali yo je te likolo remercie de tout cœur, nazongiseli yo de tout mon matondi na cœur, motema na nga pour mobimba ta kuta motema na nga parole mobimba précieuse et sainte. mpo na liloba na yo ya bule mpe Seigneur, mosantu j'aimerais kolo pouvoir exprimer posa na tout ngai ce que ezali je ete ressens nakoka kobimisa oyo nyonso ngai nazali koyoka kati na dans ngai mon âme. na kati ya elimo na ngai Oh Dieu, o nzambe tu es le Dieu vivant, yo ozali nzambe na bomoi le Dieu qui parle, nzambe oyo azali et le Dieu qui kosolola agit. mpe nzambe oyo azali kosala Tu t'es révélé yo à nous omimonisaki comme na un Dieu biso vivant. lokola nzambe oyo azali na bomoi Alléluia. alleluya Oh Dieu fidèle, nzambe nous savons moyengebeni que tu as déterminé le toyebi temps ete et yo l'heure, obongisa mwango na yo mpe ngonga nyonso mpo na nyonso même pour le déroulement de ata toutes na les makambo oyo choses nyonso qui tokoki doivent se kobika oyo produire ekoki avant kokokisama ton retour. liboso ya Tu bozongi na connais yo l'ordre des choses, yo oyebi tu ndenge sais nini obongisi ce qui makambo va na yo se passer yo et oyebi comment nini ça va se oyo passer. koleka mpe ndolenge nini Seigneur yango bien-aimé, ekokokisama nous sommes rassemblés ici kolo biso tosangani na devant esika ta awa face sainte liboso na elongi na oyo na bule et nous te demandons mpe biso ozali kolomba de yo nous accorder ta grâce, epesa biso la ngolu grâce na yo d'aller de l'avant, ngolu tokoka kokende la grâce liboso d'attendre ngolu tokoka que kozela tu fasses quelque chose. ete yo koka kosala eloko moko Oh Dieu songolo fidèle, nzambe il est moyengebeni contradictoire pour la compréhension humaine d'avancer, ezali na ndenge ya d'aller de bomo te l'avant tout ezali en mpasi attendant, mpona tokokende d'avancer et liboso d'attendre. Et mpe pourtant, c'est tokoka vrai, kozela nous avançons dans la foi kasi avec biso toi ozali au Seigneur. kotambola na konzela ya kondima na Et nous yo attendons elongo mpe biso ozali que kozela ce soit toi qui fasses en mpe sorte que tozali les choses se kozela ete yo produisent nde osala makambo coup sur coup. ekokisama Tout na ngonga na yo ce mpe na que ta ntango bouche nyonso sainte a dit oyo nyonso liloba no na bule elobaki monoko no na bule elobaki yango ekokokisama Seigneur, comme tu t'es levé à kolo l'époque lokola yo et otelemaki a na dit ntango le na temps kala est accompli. mpe olobaki ete ntango Le royaume de ekokisami Dieu est proche. bokonzi na nzambe ebelemi pembeni Il en est ainsi maintenant. tika te Nous ezala avons lolenge wana longtemps prié que ton règne biso vienne, que ta tobondela volonté soit faite. baki Maintenant, ete mokano no nous sommes ekokisama sur le point que mpe tout sasa epi biso puisse tokomi se na ntango ete nyonso ekoka kokokisama Nous te remercions. tozongisi matondi epai na yo nzambe moyengebeni mpe tobondeli yo D'appeler les derniers à sortir. obenga oyo ya suka abima Appelle-les yo moko obenga ye si clairement, si distinctement qu'ils comprennent, qu'ils disent yakoka clairement oui, kososola paiba katikati na ye croire en toi aloba et te ete suivre. kondima yo mpe Bénis alanda avec nous yo ton peuple tout pambola entier qui libota no t'adore. nyonso bazali Bénis ton konetola peuple nkombo na yo Israël. pambola libota no na Seigneur israele bien-aimé, o nzambe nous devons moyengebeni admettre, nous aussi, biso mpe que nous tozali ne kondima comprenons pas ete tout. biso tozali Mais tu es kososola saint et nyonso juste te dans toutes tes kasi actions. biso toyebi ete na misala na yo nyonso yo Et nous ozali te demandons kobatela yango d'avoir pitié de nous. mpe tobondeli Car oyo nous okela ne biso mawa comprenons pas mpona biso ozali nos propres kososola voies te me ata banzela na biso décisions. mei Nous ne mpe pouvons confesser une badesizio chose. nyonso yo ozwi mpona Nous biso comprenons kasi tes biso tokoki décisions kotatola eloko moko et les chemins tokoki koyeba que tu bamwango na empruntes yo avec nous. bamwango oyo oponi Seigneur na biso bien-aimé, nzambe que moyengebeni nos chemins tika ete nzela na et nos biso décisions mpe bamikano mènent na à biso tes chemins ekoka et à kokasangana na tes oyo ya yo décisions. mpe ekokana na bokano Dans na tes yo chemins et dans tes décisions. ete Que ta biso volonté se tokoka réalise kokangama na dans nos desizio vies moko na pour la banzela na gloire et yo la louange de ton nom. ekangama na bomoi na biso Car mpo na le temps lokumu est ya venu, nkombo na yo mpo tu nete vas ntango te ekomi lever, mpo nete tu yokoka vas confirmer ta kotelema parole, mpe tu vas yokokisa liloba na répandre yo ton esprit. yokoka kosopa Seigneur, je te molimo na remercie yo d'être kolo présent tozongiseli yo maintenant aussi. matondi mpo nete oyali katikati na Alléluia. biso Ta alleluya parole est certaine. liloba na yo ezali Tes sembo promesses s'accompliront. bilaka na yo Seigneur yango fidèle, ekokokisama nzambe nous te moyengebeni louons et tozongiseli yo nous matondi t'adorons.
tonetoli kombo na yo mpo biso zali na kondima ete tozali koyeba ntango nino biso zali kobika mpe oyo nyonso yo olaki mpo na kokokisa. Yo olobaki yango na Abraham, ngai nakoki kosala nini kobombela yo makambo ngai nalingi kosala. Yo ozali komonisa bibombani na yo na basakoli na yo. Yo osalaki yango mpe osali lisusu na ntango na biso. Biso ozali kongumbama wana na putulu mpe biso ozali konetola kombo na yo na kombo ya bule ya Yesu. Alleluya. Amen.